Maman. Maman, s'il vous plaît, apprenons à nous respecter. Maman. Pour ça, on salue l'image à bateau. Vas-y, continue de faire ce que tu es en train de faire, maman. Ne m'appelle plus, ne m'envoie plus de messages. Comment tu as dit que tu es au sang de la maman Mélanie? Vous avez besoin de zone du salon Nanzela? Maman Mélanie, au Benganga. Ngai de nature, nous avons tout le monde à l'émission, même si on m'insulte, allez-y m'insulter. Dieu seul sait, ça je te dis au fond de mon cœur. Maman Mélanie au Benganga. Olobi singa bien, olobi belle vie. Na sala colis, na tindela coquette, na combat coquette, mais na zo zwa coquette te, mais na tindela déjà par contre ma nyonso, na zo aka coquette te. Colis na tinda ezapo akabula ba veuve na ba orphelin. Ngana biso maman Mélanie. Lokolo taki kombo na colis pour la coquette akabula ba veuve na ba orphelin. Ngai na okota na makambo wana te pona ke kabula ba veuve na ba orphelin pesa ka coquette. Pesa ka coquette akabula ba veuve na ba orphelin. Olobi na nga OK. Mais eza deux cartons. Carton moko eza ba veuve na ba orphelin, carton moko eza pona ba artiste. Nyosa kosepela apone loko na kati. Ngana se sacrifier maman. Otine mbo wa transport ke pona ke zolo ba colis. Bon. Ngana se sacrifier. Na te carburant, na tindi chauffeur accueilli à quel ba colis aye na mo. Coquette aye azu ba colis boy aye accueilli na mo. O etika la ketika na bureau olobi artiste nyonso. Na carton na parce que ba bazo di loko carton za ke obe ba bois ba comment pour tous. Olobi artiste nyonso o sepela afu na carton zo loko. Maman tika lo tani na ba ko bato yo so tanga na TVT maman. Nazala logique, nazala honnête na vie. Et là, on a l'ingaka kozala, et ça, kozala honnête na vie, kozala na honnêteté. N'habitez pas libre le lourd à moutoute, n'habitez pas lire ce lourd à moutoute, n'habitez pas kosa à le lourd à moutoute. Nga azu carton wana na tena bureau, artiste nyonso aleka wana azwa eloko na kati ya carton maman.